Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino nyoso tu ba bolinga mama Eliani. Tu n'appelles bino mbote, j'espère que boza malamu. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe wa mazo batela kimia ezali. Bino côté na bino kuna ndenge nini. Est-ce que boza bien? Bolamu ki malamu. Poto lo bakate nyoso ki kolola kolamuka ezaka habitude de te. Soki nzamba la musi biso na makasi to pesi merci. Po mingi tolala kina bango lelo balamu kite po balinga ki kolamuka te. Balamu kite parce que muto na muta kitaka na arena ye. Mingi pe balamu ki santé za malamu te. Au mona oza na hôpital, aza kobela, au mona oza na ba souci, oza na ba problème. Donc yema nango chala mwana maluku tonda maloe muti osujini bwenda bwala eske muti nyonso aza na oya ye problème. Alors biso loko toza makasa ko telema to telemi toza ko solo nena osana bino boto pesa kanza mais merci to mériter pe le côté ezaka ka grâce ya nzambe to pesa merci ndeko oza ko tala to oza ko yoka ngai pa yozali soki oza en santé malamu te mitika kana maboko nzambe tata atozo kisi munga ngapesi yo mekobosa na losambo te parce que soki nzambe te muto komela kisi ndenge na ndenge mais soki nzambe achelo boko te lobiko eyaka te. Alors comme d'habitude ngana na kati ya cuisine na kati ya musala na ngai toza na kati ya mission de so préparer pour le mariage. Si c'est votre deuxième maman Eliani toute la reine mère, appelez-moi Kinia Kaka. Merci ming na bino nyoso to bo disposateur na bino pona ota maman Eliani tout to pe pona koyoka maman Eliani. Alors lelo naza na kati ya cuisine na la kisabino eloko na lingi na sala sikoya. Voilà, na kati ya cuisine bino ba ebolanda kangai bomona kinga ndenge nazaki na kati ya wenza gambela ndenge nasaki ba course nanga na kati ya wenza gambela epai ya ndeko na biso mama Micheline bomona kinga nasaki ba course nangai mwasi nzungu mwasi kolamba ezele ko moi très important soko oza kolamba te za malamu te so oza kolamba te soko komilesa nzoto na malamu te okolesa mobali malamu te okolesa pe bana na yo malamu te na yebisaka bino toujours que awa soki oza mwasi libala ovanda ka bien na mobali no na kati ndako na bino soki tongo etani tunaka papa okolia nini topo otune déjà na butu papa lobi na lambela yo nini. Pourquoi? Parce que tant muso mona papa zana programme ko bima tango ko bima yo tant muso na no la muki to mona ko benga eta muso ko za mikakata no aza déjà na musala. Il faut que tu na que chérie mon amoureux de mari, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Tu veux que je prépare quoi pour toi aujourd'hui? Bon comprendre, je suis une fille amoureuse. Ah oui, je suis une fille hein. Oui, je suis une fille amoureuse, comprenez-moi. Je suis une fille amoureuse. Moi, je suis amoureuse, ok? Ma titi l'angolaise aussi, le sait que cette dame-là, elle est trop amoureuse de son mari. N'est-ce pas, ya Marie-Camille, la française? Bah, gros bisous. Malolo, Lauriane, Mouita, et bien, bien. Eh, bien, ma mère, Eliane, bien, ma soeur. Ma soeur est trop amoureuse. Donc, le binazaki na wenza gambela, to seka parce que ko sekeza malamu. Toza na ba modèle ebele ya ba soso o to liaka. Bato o basala ba soso babenga ka wiliki bazaka bato. Biso pe tozinde ko na biso. Asali initiative za na ba congolais to ba congolais oyo ba vendre la kapenza vie que faut na sala musala, il faut na sala bona na se démarquer pe. Pourtant un jour nazate ba kiazalaka salaka boye ndenge mama na biso asali soso na yebo moni poulet mama to bengi yango poulet mama mais ezane longi ya ndeko na biso o to bengi na kombo ya mama Micheline yende la patrona ya wenze ya gambela bomoni mama Micheline lelo ata zate bakobeta lisolo ke boyebi poulet mama ezalaka na photo mwasi moko boye mwasi yango nani mama Micheline yeyo nde bozomona na photo ya poulet mama na ye oyo. À part poulet mama na biso Micheline de kona biso a mwasi aza na huile de palme yango bomoni amemi huile na ye na mutu toujours mama Micheline yeyo. Donc mama Micheline dans huile de palme RDC azali mwasi oyo ndenge na lobi lelo ata zate biloko ekotika la seko po bana bazali bakoza continuité ko sala musala botala moninga ndenge asali huile na ye ache photo na ye bomoni yango mafuta ya mboka 100% mboka na yebisi bino ki mafuta weza kitoko 100% mboka RDC mafuta weza kitoko ndeko na ngai kende na wenza gambelo soma mafuta oyo okosepela eza mafuta oyo ekolaka te yana ba mafuta mususu ko sombi yango lambeli ezo kole na munoko mais en tout cas naza ko rassurer bino ki mafuta oyo eza kitoko makasi. Voilà ndeko na biso mwasi nde bomoni soso na ya makasi bakomi bien soso mama poulet dur mais na elongiana ne
ya mama Micheline. Nga na salaki wana ndenge bomoni basoso na nga ba mafuta na nga na komi pe wana yebisinga mama Eliane yo saka musala kolamba alakisinga pe basoso na ya sika oyo na komekela ko sala lobiki ya biloko utaka Allemagne batamboka Allemagne kuna bayebi na bango biloko na bango ba Irene Masiando ki baza na Allemagne seke bayebi ba bouillon na bango basoso na soki yango na meka yango na kati ya musala na nga bobiki wa bino mama Eliane tu na service traiteur la Providence eza mo ba modèle moi mingi oya pesinga ponga pe na sali na meka lobike bato batindaka na bato Allemagne ke bosombela nga boye alors nga pe na kosala nini na komeka kaka ndenge to mesana komeka awa to zana to bengi elengi ozoka elengi na ndenge na so ba congolais elengi Congo mboka elengi oyo pe eza ba sosenma ya mboka na biso Congo yango moni bakomi yango elengi ndenge eza wana na komeka pe kosalela elengi wana total qu'est-ce que ça va donner maman Micheline a ça salela yango expérience na yenga pe na meka expérience na ngai. Alors lelo moi j'ai posé la question à mon amoureux de Marie mon 1m85 papa lelo okolia nini papa yebisinga madame ma femme nga na kolia mfumbwa yango wana mfumbwa na nga yango oyo mfumbwa oyo pe euti kaka na wenze ya Gambela awa na pembeni awa na tie deja mbisi na nga na mai na tie mbisi na mai oyo na kolambela mfumbwa omoni mbisi yango oyo na kati ya mai sikoyo kolamba mutu na mutu anela mbelina eza na bato musu balinga mbisi ebele me ngai oyo yanga papa alingaka bambisi ebele na kati ya mfumbwa te lokwa alinga mbisi ebele na mfumbwa te yango wana na kotia mbisi na kuponaka oyo na kotia oyo na kotika pe na tiki yepe mbisi mingi mfumbwa mingi alinga kolia yango na Thomson ya kutumba te me ya kokalinga awa pe naza deja na Thomson na ngai ya bambongo bomoi Thomson yango mbisi ya Thomson tobenga Kinshasa mbisi ya la mer mbisi na nga Thomson na ngai yango oyo bambongo penza ya mbongo yango nde na kolamba yango nde na kokalingela papa alela pembeni na mfumbwa ndenge asengelinga kolia mfumbwa na ngai yango lokola naza na musala naza pe kobongama naza na musala ebela kosala na kotia mfumbwa na nga oyo na mai na tie mfumbwa mai mfumbwa evanda na kati ya mai comme ça après okomona ba biloko eza malamu te ekobima na likolo ya mfumbwa wana na zui passoire na passé yango na longoli mo bambuma ba biloko ko likolo ya mfumbwa na longoli yango na bwaki na tena no mfumbwa na nga na mai evanda boye nanu na kati ya mai voilà voilà na tie mfumbwa na mai na tie mbisi na mai na tiki yango evanda na lubongo après naza pe na musala na nga mususu oyo nga na sala oyo eza gani pe na ngai oyo tobengi ya service traiteur la Providence awa naza na kisala kindeki ekolo na ekolo eya na ndenge balelaka en tout cas baembadi quand je parle d'embadi je parle ya bato na biso ya bakongo na bakongo kuna soko azolia mfumbwa muntambo ezanga te ata papa lobiki ana posele ona Thomson na kotumba mais muntambo soki ezangi ekozala incomplet fo muntambo ezala donc muntambo yango oyo oyo tobengi kisala kindeki oyo papa akolela mfumbwa na ye ndenge nayebisi bino ke mama biso Micheline a se démarqué déjà nde bomoni asali mafuta na ye c'est ça une femme moto azaka nde boya osala musala na ye ndenge atikeli bino mafuta akoma mama ndenge pe mama ile ani tout service traiteur la Providence nayebisa bino ke alonga nzala la Providence alonga mpenza nzala wa bino mama ile ani tunasalaka bino musala oyo mpe bosepelaka nango awa mama ya biso mama alaki so na biloko oyo bomoni biloko nde tozosala musala bomoni nayebisa bino ke biso awa tolonga nzala oyo tosi toprepare biloko na biso ma Jeannette lobela na bato biloko tosi toprepare oyo eza nini oyo eza matungulu oyo eza matungulu oyo bomoni eza ndembi na baseleri nyonso na kati oyo bomoni eza baai voilà nyonso yango wana deja ese enikami deja biso pe ana la Providence tozobongisa imagine boka na liboko botala viande nabisa bino la Providence alonga nzala bomoni yanja solo ya lelo ya sika bomoni misuni ndenge za tala viande tala eza te ke viande mona côté mususu eza noir côté mususu boye imagine bongo te bomoni viande voilà viande yango wana biso pe awa tozobongama musala kaka awa toza na viande na biso tobengi oyo toza eza brochette toza na ngulu
Voilà. Ils est belé, hein. Dans la bassin, oh, mais en tout cas, ils est belé parce que là, on aura au moins 500 bouches à nourrir. Voilà. Donc, voilà. Yango vient de biso ya ngulu. Yango pe lisusu na bassin oyo. Ils appellent lisusu. Donc, assaisonnement. Yango, ils kaka oyote. Ils allient ebelé. Ndenge bozo mona wana. Toza na kati ya kobongisa awa. Bozo tala oyo ezali soso ezape bela ma Janet soso na biso ngo ma Janet lekisa ba penza biso ndeto longola ka soso ba salite oya kati wana ba oyo ndeto longola ko komona biso atolongola ba mafuta nyos ba rouge o pena to sala ngo pena très bien ba o nyos tolongola ngo voilà ezate olia soso boyo kuta biloko wana na kati non biloko sala mana motema moko na bolingo na losambo Y'a ça on a le sambo. On a le sambo na kati. Imagine. Yes. Ça là vraiment to priaka. Sans zambe, musala etambola bien te. Ka ko tambola bien te ba mu ba yini batamite amabe. Ma je dis ça na ba yini nano. Na ba yini. O ba lo so o lo sambo na bango zaka biloko esa bien te. Ba to balia bebela libumu. Ndo ba zo ba teke biso awa. To bele la nzambe. Yimo na nzemo moto. Nzemo bote mba nzemo na nzandeni ko. Na belela nzambe na mawae na belela nzambe nanga kino akoya nolanga belela nzambe nanga na belela nzambe na mawae na belela nzambe nanga kino akoya nolanga moni pona musala na luka nzambe nanga ngana luka nzambe na mawae na luka nzambe nanga kino akoya nolanga bomoni abase mabonde li bazalaka avant to sa musala en tout cas to bondelaka parce que ko lesa bato ezalo ko simbi milimo ya bato na maboko na yo biso banato bana musala ko yoka te ko na liaki libumo salenga te tout ezalaka nyonso ezalaka bien awa et pas na biso bon wana to continuer toujours musala na biso. Donc ba maman atoza na musala il faut koyeba pe kozwa soin ya ndaku kosa pe musala ya ndaku c'est important toza na musala ke na musala bofo toujours songo za na mindonde te na kati ya couple atozo sala musala boyeba ke ba papa ermo ba pekisa batu musala kati ya bonte ba papa ermo ba pekisa batu musala rate yo sa musala nga na olia no kite biso to se prépare kipenga nano moi te kipenga nano alors pona ko boya ko luka mindone na ba couple ya mwana to sala ka boye nde bomoni kuna musala ezali me koto pe na sina bongisi donc là na okende ko sala mfumbo ande na lakisibino kake na chango na mai nazo kende ko pona ngo tout à l'heure nazo kende ko pona mbisi na ofo na mfumbo na pona mbisi na sala pe mbisi na ngai oyo na lakisibino oyo voilà na sali pena yango na servir papa ezaka moi conseil on apprend tous les jours tozalaka wana kaka pona ko sunga na moto yebaka nyonso tu azalaka te na otala kisabino na lobi na bino kisalaki ndeki mais kisalaki ndeki baliaka ngo mo telefone tsafu ezala kisalaki ndeko kokoli yango moko te o soki penzo lambele papa mokongo lambele mfumbo na ye mama osele mo tsafu mo kisalaki ndeki wana tata akolia bien boza na kati émission na bino ya libala bobiki mama ile ya nitu makamnanga na salaka yango ata ermona ke ko toucher côté musume makamnanga na salaka yango safu yango wana bandeko na ngai koyeba ko lengela libumu wa tata surtout so papa pesa mbongo azando lengela libumu na ye bongo siko safu yango kisala kindeki yango wana moni safu yango wana kisala kindeki yango wana na safu ndenge bomoni yango boye epai kisala kindeki epai safu donc soki na lami mfumbwa na ngai na lambi mfumbwa na tumbi Thomson ata na lambi soso oyo papa okipe soso oyo te akotala ngo miso te ya kokende kolia ka mfumbwa akolia ka Thomson akolia ka kisala kindeki il faut ermo ko pesa ka mutu eloko azana pongo pose ya kolia ya mwana ta musu to saka ba fête batu balbaka o bosaka buffet za bien pourquoi buffet za bien parce que mutu akopona eloko motema na elingi par exemple bon to ça ka service mo à table bobi bon to kopesa batu na entrée to pesa ba onka ka crevette munyo so lira fruit de mer te munyo so lira crevette te mona ki mutana ko vanda nzala akolia te po biloko ya lingi kolia pose ya motema na ye ezate alors eza malamu
na habite que tout ça la nini à table était eza bien mais elle moko bifeza malamu parce que muto aza kolia eloko oyo motema na ye elingi na sens wana na zo ba muto aza kolia eloko oyo motema ne elingi Thompson eza mbongo malolo alinga Thompson tango mona mbongo Thompson oyo tala Thompson mbongo openza to benga mbongo mama na ngai openza vrai Thompson penza mbongo ya mbongo voilà Thompson na biso yango donc mbisa la mer nde to benga yango ndenge zaboy ya kotumba te papa ko yango bakalinga ya kokalinga aoli yango ya kokalinga na nini na mfumbwa voilà ba mama to yebaka kozwa baso ya ndaku boye ovanda kimi na ndaku soko ebiki eloko esepelisaka mobali na yo te mama kosala yango te makayabu pe pai biloko nyonso tuna lakisi bino te me ezali ebele makayabu pe yango oyo bino boyebi ti ba fete mama elia ni to ezaka na biloko ya modèle na modèle makayabu pe yango wana na chango na mai po esa nini esila mungu ao bato bakoma kobela attention il faut kosala très attention na biloko ya mungu na ba médecin bazopekisa yango mama so kendaka musala il faut baka ndenge ni ko s'organiser pour kenda kuna yo ekota décadence tenda ko ezala na kimia parce que tant mususu komona mutu ozokende musala mi pesi mingi na musala soko ozokipenda kuna malamu te boko banda ko sona pamba na mobali na boko banda ko sona pamba pona nini pona likambo kolia oyo na nzambe ye moko ayebisaka Sara bapaya baye Abraham ayebisi na mama Sara ke pesa bango biloko ya kolia Abraham ayebisi na mwasi na ye Sara alobi pesa bango biloko ya kolia ezaka important mopaya soko ye na ndako mama pesa eloko ya komela pesa eloko ya kolia vinyo soka yango to vivre na mokili na saa moyibo to ko vivre ndenge ni so mopaya ye na ndako pesa mo eloko ya kolia pesa mo eloko ya komela ezalaka bien kolia kaka oyo yango Abraham epambola mama Sara ba mage tango bayaka kotala bango bayeko visiter bango mama Sara ki na motema ya kokabate mais mobali na Sara mutayebisaki il y a des couples comme ça mwana ndako mama alambaka mama za muta cuisine mais po pesa batu biloko kolia akoka pesa batu biloko kolia to mona mama moko moyimi mama mo akabaka te au moins so bapa ya mobali ko motune bapa ya basi bali ayo po nga otungisa batu bapa ya siba ezaka bongo muta tikinda kuna ko tala bino la moindre chose pesa mutoloko kolia ezalaka bien biloko kolia oyo ezalaka mapamboli so toyebaka te so ka mutolia le bien merci mama nzamba pambola yo okomona po sa nini opambolami ezaka très important ezaka très bien tant tozo vivre mo eloko kolia eloko komela na fete ya Kana 20 silakiti tango 20 sili Yesu masia mwana nzambe 20 sili mama na yebisa kene abise mon fils ozo mo ateke eloko komeleza susu te pesa bato eloko komelela pesa bato masanga bamela Yesu masia salaki nini abongoli mai ekomi vino apesi bato bameli tango bameli balango balobi bongo masanga kitoko oyo bandakala oyo ezalaki wapi pona nini to bandaki nango te elakisi nini kolia komela kopesa baninga ko servir bango eza important Yesu masia abongolaki mai ekomaki vino na feti ya nini na feti ya Kana mai ekomi vino donc makambo kolia oyo banda na Bible nde kolia ewute eza vraiment très important bandeko na ngai mama yeba ko s'organiser kotika ndako na osalite te mama bongisa ndako kendaka musala maison mwata na yo ya kobongisa ndako na pesi merci na papa moko boye pesi kinga mama Eliane matea na yo esungi mwasi nanga makasi mwasi nanga za mutu mwaki na négligence akosakana te mama me banda koyoka yo mwasi nanga telema mwasi nanga changea yona ba bino ke émission nanga pour le mariage eza pona ko bebisa te kasi ezaka nde pona ko bongisa mais soko za fanatique révolté ko tala te pourtant ko tala yo ko mona kaka okozula na ndenge ya mabe soko za fanatique révolté te ba ki émission o erosa nini e ko sunga yo et puis ko tonga pe émission nanga na saka on pe pona ba jeune fille nanga na saka pona batankola nanga te na saka pona ba jeune fille nanga ba on na sela ka émission o ya préparons-nous pour le mariage pona ko te ya bana na biso na salaka yango pona kote ya bana na biso kolakisa bana na biso ndenge ni ba ko vivre vie na bango marital na ndenge ya bien na ndenge ya kimia on apprend tous les jours mutako kaka na nyonso azate merci beaucoup soko tali émission mone sepelisio partager yango na bana partager yango pe na baninga kande na lobaka ke Dieu vous bénisse, God bless you,
Mungu anubariki tata nzambe kalisa kumona bato batuna ki wenza gambela soko eza wapi wenza gambela ezali soki oza na Château Rouge na balabala na Bidoville wana soko opousse no l'équipe place police azalaka okomona wenza gambela bakoma bien marché gambela pona pose na bosa na ki kochela bino adresse mais na commentaire na kochela bino adresse ya marché gambela place ezali pe na numéro Maman Micheline. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalisa kumona. Toko se retrouver tout à l'heure pour tout la manfumbwa. Nzamba nube chenel bana betu bons bisous. Bye bye. Bonne journée. Bye bye.